de plus, merci, bienvenue de retour na première dame look. Lelo na première dame look tolakisa sabino comment kosala fond de teint. Alors vidéo oyo bato ebele batunaki bato ebele bazalaki ozela yango. Voilà enfin lelo nasali comment osala fond de teint. En passant si oza abonné te na chaîne en anglais, so oloba anglais naza mpe na chaîne en anglais okosabone wana. Donc naotya lia na monase. Lelo tolakisa bino comment okoki kosala fond de teint. Comment kokobomba ba imperfection tout oyebi ata mpona oyo ezalaka bien ata ozala na batashe mpe na bafréquente motu nyonso to azala na baimperfection na oswat bakuta mike bapoint noir batashe bacicatrice ya mike oyo mwa mwasi nyonso ayebeli ona oyeba très bien. Alors oluka comment ocouvrir yango mpona ntango ozosala fond de teint na fond de teint efanda bien bakutashe wana baimperfection bien to otukaka bien to toneni ezala toujours couvert très bien na fond de teint. Alors vidéo oyo voilà tobandi look oyo boye wana nasangisi vrai blanc photo ready na numéro 011 cappuccino na numéro 010 caramel naopakola yango na brosse moko ya plat ya fond de teint. Napakoli yango vraiment partout nelongi mobimba côté normalement okotia fond de teint nelongi likolo na mabundi na zolo na matama partout kobosana mpe kopakola yango mwa ndamu na kingo mpe wana nazwi brosse oyo emélangeaka ba fond de teint bien na aplike yango lisusu nazobrose partout nelongi. Voilà neti naloba avant na kingo kobosana te mpo ntango tokanga bafoto kolinga te elongi ezala koka kingo ebimi fanta wana naosala match master fond de teint napakoli yango juste na mabundi so otali bien parce que on a aussi la fond de teint oyo eza mpona soirée soki osala soirée eza ya soirée te juste okoko okosaute étape oyo natie wana na mabundi kaka mpo vraiment epesa look moko ya wow. naopakola yango na flat na brosse à flat nazwi beauty blender ya propre eza vraiment important kozala nango ya propre nayebi so osaleli yango baautant de po ebebaka me bateka yango ka 1 euro ou bien ezala nango moins cher napakoli yango naobongisa yango vraiment esangisaka bien. Alors nakoti na contour na bandi ocontourne na se ya misu na nga wana nazotia numéro NW42 concealer ya MAC napakoli yango na se ya misu bato mosusu bazala mpe na se ya misu omona banoir et tout ça mpona komema lumière nelongi na yo technique oyo ezosunga bato ebele. Voilà natia yango lisu likolo ya zolo soki ozala mpe na zolo ya monene ezosala mpo ekomisa zolo mwa mokie. D'habitude nga naa na zolo ya monene te mai ntango natiaka boye ebimisaka su zolo na nga vraiment mokie makasi. natia yango likolo ya zolo likolo na se ya misu na monton na nga awa mpe na front. Donc normalement côté elongi ezwaka moi nde otia NW42 oyo nazwi lisusu beauty blender na nga nazobeta yango ka malembe naosala neti naobeta boni likolo kote concealer ekoti mpona evanda mpe eaplike yango. Donc wana ezali Maybelline Fit Me numéro 30 yango eza sombre napakoli yango juste na bapoint na botala mpe bokopie eza mpona emeka kosala mwa contraste moko ya moi na butu na elongi kote ya pe oyo totiaki ya le plus clair concealer na ya noir wana esalaka bien soki osangisi yango bien na utilize misapi ota ndenge ebimi mais nazwi toujours brosse na nga mpona komélange très bien bacouleur nyonso natie au risque eke soki osali etape oyo to koeshue parce que ekobimisa elongi na yo na baligne ekoyebana bien. Wana nazosala sikoyo natie poudre mo na se ya miso eza banana powder natia yango mpona kofixe concealer oyo nauta ekotia avant. Voilà nazwi sikoyo MAC highlighter oyo eza global glow natia yango likolo ya zolo mpona etelemisa zolo nao vraiment ezala pointi makasi ebanda mpe kongenga. Donc natia yango likolo na likolo mwa kote moku ezala na se ya lisu me na bacoin wana na forme ya C bomona neti esala justement kobanga te na sisi nanu te nazwi wana sikoyo poudre mpona kofixe biloko nyonso nazofixe wana
e nazobalola nazosangisa tu mpo ezala te keyebana oyo nini ekoti nini. Soki orate etape oyo obebisa. Voilà, naobongisa vraiment brosse oyo ya monene oyo eza vraiment important. Soki oza nango okomona ke opesa o résultat moko ya bien. En tout cas kokosana mpe otia mwa fond de teint ndamu na kingo te. Et oui, look oyo ekomi nango presque à la fin nalakisi ka faraju nanga oyo nasalelaki wana ezali Max & More numéro 868 couleur rose. Donc natia yango mais naye kobongisa toujours boyebaki na look nyonso tu mosala ya babrosse eza kaka kobongisa kotaye po look evanda bien. Merci d'avoir suivi. Wana tokutana na émission prochaine. Soki oza na question oza na eloko oyebisanga lukanga na Facebook nanga page nanga kombo nango Adrienne Première Dame. Oye wana na Adrienne Première Dame na ozala valable mpona répondre na baquestion nao. Soki oza na moko okoki mpe otika commentaire na se ya video oyo ekosala bien. Merci, nzambe apambola bino. Bye.